abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Voilà, donc on a monnaie à la base, on tient ce micro. Voilà. Salut chers amis téléspectateurs, une fois de plus nous sommes très heureux. Que vous êtes belé, liboso. Il y a la télévision pour la émission la bino Bauta wapi a on a quatre chaîne la voix du peuple. Bauta wapi aux allés émission tozonga katola qui sabine sika oyo célébrité star muto asibato ba se distinguer na ba domaine na bango et sika oyo ba bandaki po bazale siko bazalelo et par rapport à ba message bo senga biso bolanda boyeba pe et sika oyo Aïda Outa, comprenons-nous que nous sommes en direct Kinshasa bawe ezara tout moment et là c'est avec Aïda de te refaire découvrir Bino et Lelo de son vrai nom Gladys tozane sur place à la plateau yende to beta masolo et sika Outa pour aller siko aza Lelo et nous vous signalons que tozana la commune il y a Kinshasa commune à Kinshasa et avec Aïda to rezoba détail sur pourquoi to temi na lupan oyo. Aïda, bonjour. Bonjour. En tout cas toza très émis à rezoba na émission na biso ba Outa puis c'est sur demande il y a public de ba senga gi ba parcours na yo et sika Outa là soza lelo première question de tout d'abord boni santé boni activité santé ça bien musala pe qui est bien voilà musala pe zo qui est bien. Aïda toza na commune ya Kinshasa na avenue nini et puis eza wapi plus particulièrement toza na commune ya Kin na avenue Mayenge plateau avant ma de l'école na plateau lobby. Oui, plateau. Avenue de l'école. Mayenge, plateau, entre plateau et de l'école. Toza liboso lupango moko awa lupango yo ils ont rappelé ils ont fait partie de l'histoire il y a Aïda eza wapi. Oui, eza place Aïda Koleli. Donc ah vraiment des bases place Aïda Bimeli awa. Tant le bi place Aïda à Koleli c'est-à-dire Aïda botama place moko. Botama place moko ma Koleli awa. Botama wapi. Botami na Ngiringiri.
Après, il y a eu Kende Kingabwa. Après, il y a aux années, 6 ans, 7 ans. Donc, si on peut dire, donc, ici, il y a une histoire, il y a une parcelle familiale, tout ça, il y a une mais vous êtes vraiment. Parmi les gens qui vraiment à venir bien. Aïda botami na famille nini, papa nani, pa maman nani, puis vous avez combien vous avez quantième na famille? Aïda botami na famille Kalonji. Papa Koufa. Oui, tu paies à son âme, tout le monde a babsegné salama. Oui, Bayaya Bandeko Bazé Belé. Vous avez la famille nombreuse. Et famille nombreuse, Aïda, tu es à un quartier, Sika Botama, na Rolinga, Tosolana nous. Na ndeko na yo moko oyo ayebi yo depuis ozana mwana moketi okomi bolelo et au fur et à mesure tu avancer tu bana autour na question oyo par rapport na esika où tu poses les sika ozalelo. Chers amis téléspectateurs, c'est avec Aïda que nous allons évoluer dans cette émission où tu as appris. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons annoncé que le lotoyer pour vous faire découvrir esika où Aïda Outa et nous commençons d'abord par la famille na ko recevoir Maman Lekinaye, c'est avec elle qu'on faire découvrir Bino qui est Aïda. Bonjour. Bonjour. Mon micro. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes très à l'aise parce que Maman Baza peut découvrir Aïda. Comment on a eu? Comment on a Bernice Ngongo. Bernice Ngongo. Oui. Nga lobika roza Maman Lekinaye, est-ce que vous explicitez biso roza Maman Lekinaye nini? Au plus ça moins détail. Maman a boutique Gladys avait yana biso mibale. Nga naza avant dernier na bango. OK. Vous avez combien à côté à maman? Vous avez 7. Vous avez avant-dernière, maman et Baïda, Azali, deuxième. De son vrai nom, c'est Gladys Capilas. Oui, Capilas. Et dans la Capinga, tout Capilas. Capinga. Ah, vous avez créé Capilas. OK. Il y a peut-être un solo. Kolo maman le pas rose à la botama yi côté mususu Aïda pas botama côté mususu comment na mwana na yo Aïda o mona ye azana ba agini comment na mwana nga Aïda na mona ye donc na mona biso net aux abana mike oui malgré tout na za maman mais on est après oui c'est ça donc na mona na mwana mike wana tout fa na ngirengiro na avec ma kanda 24 plus OK biso surtout to botela to bota makuna OK na avec ma kanda 24 Gladys azokola to komi na Kingabwa wana to fa na Kingabwa et puis Kingabwa Izam to Kingabwa Avenue. Kingabwa Izam. OK. Kingabwa Izam quartier Yaoundé. OK. Aïe bien. Ko la kuna na Aïda mwana nga wa fandi. Et betela bisona no bo mwana ya Aïda ezara nini? Bon mwana Aïda ninga za wana anti ya nuit. Anti ya nuit depuis Kala. Depuis Kala. Donc n'habité à l'époque Mbalio Sombo. Akola te no biloko lokwa Mbalio Sombo ndenge Mbalio azalaka wana ate ba face ni la sima ate déguisé longi abandi ba aventure na ndako. Même si so boliete mais bon dans les anglais ça wana ako sekisa bino donc okanga mi panzi. Donc désir wana donc ça dit depuis bon mois na ye. Donc on va depuis wana kuta atana ba primaire ako mettre la secondaire ki. Ba biloko ni ya osekisa ba wana depuis Kala. Depuis Kala. Et moi na sonanga kolaka ba qualité na ezalaki nini ba défaut na ezalaka nini na bomwana tozongi na l'air azana mwana muke ba qualité na ye atika pa bapamba tu wana défaut oui défaut non ba qualité na ye avec moi ça bien boya bitinga te boya itinga te tant que tinde 10 000 fois a okende OK yango ne sa qualité na ye défaut na yende ba défaut na ye atamuta bakanda. Bon, tu as sexualisé moi ça c'est pas non, asili kaka. Il me renti à nuit mais alors si moi puis là bon moi asili qui peut obenge peut moi salé le mo balolé donner moi. Aïda nangana zo mo muke tozo ngana muke pana pesa Aïda micro pendant que tozo so na biso Aïda na lingi tozo ngana muke na passé na yo moi si désir wana ya bando sekisa batu ya ko bando se maquiller le roi Mbali Osombo gu wana ya kokota na monde ya comédie banda nini banda ko nini comédie na final. Bon on a rôle bezaki dans don déjà oyo biso mo petoye ba quitter kanda lobinga so na bato sexa na sexa penza na talate et tant on mo poussana et
tant na yo comme na Barumbu de une fois na leki na ezani Kasai fimo bana jouer pas ya Mbali Osombo Mama Jackson bambote na yo na moni azo répéter attends na leki na sepeli na mode ba répéter Waza ba jini wana naza ba na mda ba 12 ans déjà 12 ans 13 ans je pense ça ba deuxième hein non 12 ans te naza ba 16 ans wana ba 16 ans si côté on a leki naza ba 4e na sepende bazo jouer ce côté on a ba nesi mon kenana posana comment jouer ba besoin au moins en classe ce que le quoi ebana na camarade maman biso maman Sylvie abi bon enseigne et pas maman Sylvie de asengela kinga nina à partir à wana nina banda théâtre donc banda théâtre na 12 ans ba 12 ans oui et en fait et banda ko sentir désir wana na ezo ta kati na opena il faut ça rater si qu'on a ça on tala ba théâtre na TV donc nous zoa personnage na ngai na kati ya TV no ba nga funa jouer place O nga sona zela place O ininga na c'est lomo be koleka to muto asali OK donc après temps nga muna yo kota na makambo ngo et type et depuis âge de 12 ans bandi théâtre ti lelo on n'a pas besoin tout na âge lelo mais c'est-à-dire au umeli nango et tant au banda au sala rôle nino ya kama po ba c'est vrai na zé mukie na zé pena jouer ka mwana na ndo jouer ka moi to comme na 2015 ou bien 16 na yo kota na groupe mo ya président Boda tant on a eu nando jouer infirmière parce que ba invitaka nani Lofimbo a joué pas Batista bando jouer Kizengi parce que ngata on a moni j'ai à Lofimbo inspiré nga parce que tant que na répétition gabi nazo jouer non ça la j'ai à Lofimbo tant on a sali j'ai dans na imité na jouer dans un groupe ya garçon na Boda tant ce qu'on a sali en nous salions bien bon ça nous dit entre yo na yé dit tant on te ko ça dans les galaxies on a CBS tant on te sali ba to mo préféré ka Kizengi ya moi si et type lelo na tikala bon to rozongela ngo na zongini mama leki moi na bino pena na âge à 12 ans et moi na olaza na nous concentrer na maramba classe a communiquer concentré na marambu ya théâtre maman na bango donc grande sœur na yo ayamba ki ngala to na mama zali Aza Luanda. OK, place Aza. Maman Dada Biwali. Voilà, maman Dada en tout cas, na biko hotel émission yo, mbote be place Ozali. Ayamba ngoningi nini tango yoga ke tango boyoki ke akomi ko répéter quelque part à Mamba théâtre. Alors que biso se dit que le long des théâtres commis musala mo ya valeur mais kala batu belé bazara ko zala moi méfiance otika moto sala musala wana. Ezali musamba lo batu ba désespérer na vie. Bon, avant tant abandaki makamuni wana Natsa moi micro pour makelele ne ezawa avant tant abandaki makamuni wana grande sœur peda azaka content na ngoti donc alinga kate mais talaka ke loko mwana lingi batuna ye na classe na bakaba comédie olingi ni o non na lingi nyonso to mibale bon tout le monde peut kaza mwana moko alingi pe classe toko tayo classe continue makambu non mais grande sœur vraiment alinga kango te kutu ko la biso moi c'est ndolo ba yo kotina makambu wana ya bakisi ndolo ba debo ko le fisa ndolo ba na ibo donc imbanda na ye imbanda Gladys ko fisa ndolo ba nebo malako yo kotina makambu ba bakisi wana batu wana basimba bakisi yo sala mutokolia awate da ndolo ba na ibo mais tellement que ze loko mona alinga ki nga la fan si grande sœur na ebise ke no ya tika mwana asala musala na parce que muto kota malade na ye so ke dans zelo ke nzambe azila chemin fini nzamba tracer na nzela wana si ke sala ndeti loto moni akomi aida Gladys bon mwana na ye aza mwana atungisa ba parents maladi mobula mibali loyenge teti bon nega ba puberté za puberté ne lega neni bon la place ya puberté ya préparation à la tête à la tête mais pour le makambo ba puberté na yo ke ko déranger vraiment grande sœur na nga na yo kay na ngote na yo kay na ngote wana ezati ke no po na to lo ba na TV mais na tikala ko ke na makambo wana ti oui et évolution na lelo par rapport à nanga na zo ambuke plutôt sima na famille parce que koyoka yi daninga zo lo ba o senti pena gezelo mo ezaki iné donc pelo kwana e botami na force ngote mingi biloko bo ezako mona tam susu mama leki papa kulutu noko
Est-ce que Moutali Bossa sali théâtre dans la famille na bino ezayeto avant et batum super basala ngo bazali. Avant y to dans la grande sœur nanga donc cousine nanga yi Beja Monganga, ça n'est pas Bobo Manuka. Ah Beja, OK, oui, na bien. Oui, c'est ma grande sœur aussi. OK. Oui. Yepé asala déjà théâtre et puis to commencer na Gladys. OK. Oui. OK. Et na nenga etali évolution ya mutu. Oui. Personnellement pour na yo ozomona ya zo évoluer nengeni. Ada ko évoluer très bien. Très bien parce que les locaux naïe oyo ya bo mwana banda lango depuis kala. Et da talent naïe ada ko évoluer très bien batam surtout on a la ligne internet ça mon vraiment que oui. Oyo eza mwana nga ba bénédiction belé en tant que maman naïe. Oui, c'est ça. Tozongela Aïda na ngaki eza na bande belé bazotala yo lelo. Bazo rêver lelo komi référence oza komi icône ya théâtre na biso lelo. Eza na batu belé bazo rêver un jour ba koma lokola yo. Na ngaki offre la biso vraiment cœur ouvert ba difficulté ni no kutana na ngona vie ba moment difficile ni no passant na ngo po komati esika oyo oza lelo c'est-à-dire au mona lumière ya na vie na ba étape ni no leki nango ya passe bon ba étape eza belé ezaka te maman la lala ki na lamu ki na komi Aïda non ba parcours eza vraiment moulaï donc na ko banda lo ba te to yo lala mais na osenga na bango kaka te na parcours wana ndenge eza mo moulaï na ngaki tozonga na ndenge nanu na ndenge ya na ndenge vivre parce que biso nyonso mutu tout oyo a persara na vie sur la histoire nous monaka qui a passé un moment moko difficile et il fallait détermination, il fallait persévérance pour azale siko a commis lelo. Et on a ngana zo ngoma muke na sima na ndenge ya famille d'abord. Comment au viva jeunesse na yo, comment vivre na famille, est-ce que Aïda a connaître des difficultés moko boye, tam so etinda ya sala musala moko peut-être akana raté na vie tam so la la banzala ba situation moko boye to ngé peto yo ka moi parti wana muke kaka. OK Aïda la banzala Aïda ateka mama papa Aïda azala bonne quelque part Aïda sana la terrasse donc Aïda mon bébé les comme elle a vie bon dans les années qu'on insister dans côté c'est un peu ça me tarole ba mes amis avant la dina donc ça ami oyo a moninga vraiment ne souffrir donc on zanga ta bande génique na zanga ta eloko kolia de fomo no kepa bango boye moi ba eloko sango ba ye mon avant melati a obenga yo gali soza na ozela kayo po to déjeuner ou bien to zwati wana mama za akeda da Luanda uzana 5e faut passer 6e ba senga na école boye mabe ba seri wana pe ngama ba mibali penza na ba ser ba yebi don nazale na ngote nazali mi focaliser na on a zwata diplôme pamba parce que zakinga passe pour na kutanga donc moi ba kokoso ya kimingi après tant on a qui au sala la terrasse du coup na on jouer na comment côté na côté groupe moi pas mida azaki na Willery tant on a côté pas na ye na nzela na ye nina lobaki makamnanga nyoso ya ki ofunga mida oui azawap Mida, abandon je peux pas Baptiste. Vous avez la référence na souté. C'est comme ça tika na théâtre. Obi muto ayebi ba difficulté na azana parmi ba to télé mais Arokota s'il vous plaît. Arokota oui kota ya. Daril Aïda yo téléma la yo téléma la yo pemeni na kaka ye avanda. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment na yo? Dina Mbalaka. Dina. Oui. Dina oza camarade ya Aïda. Oza camarade ya Bomwana. Mais bo passer na ye est-ce que vous bête la biso parcours ya difficulté Aïda oyo viva oyo yebi. Bon parcours ya difficulté na ye onga na viva. Matama micro hein. Bon aza camarade to yebana kinaye na canal ya camarade moka na vende tozaka ba mapange bando otalana na canal ya Marina naza camarade ya Marina nde amemaka nde tango ba kotalanga ya kana Gladys nde tokompoza na Gladys tokomo ofanda fana na ye tokomo comprendre ba makambu ko partager ba masolo ka ndenge ezalaka puis na omona ndenge azali ko souffrir
bon to banda ko partager so naza neloko na ko kanga mtema te fo na bengai ye pe tanga akoma ko sala so azimwa quelque chose aibi ke camarade aza sungaka ndenge to koma ko partager ndenge makamnyo surtout et tanga banaki montant oyeba ino yeba déjà kaza mutu asala ba théâtre wana na bani mamba théâtre te et tanga bane mamba théâtre on monaki ozora idango neni sala pena sincère pour ya te pour le simbi o changer maloba te za pena sincère simba te mais ko banda théâtre na ye bon pona nga ezaye o asala na théâtre na nga mona eza nature na ye pour à chaque fois tant tozala esika moko koseka na koseka tongo tipo quoi emo yo ka tom susu na mutu pasi na ba awa pasi koseka na koseka batu ko bande bino se boze bisika moko bo seka bo lemba kate donc eza bon wana vraiment eza nature na ye donc moi le barake maman bango pas za mutu mo bo yo sekisa ngabi aseke eza nango ya makila la bio moi bon eza vraiment nature na ye théâtre donc ngaso no tala inda sala ba théâtre na ba oh vraiment eza ye et lelo yo bino batu botali na ozunga pe na question na mama leki elo onini bo retena o bo robetela mutu lisolo na o etali récite ya vie na lelo na monde ya théâtre elo onini qualité lo onini na développer ki kati na ye o bo mona ke lelo eroza pe cause ça les a reçu qui si to elo onini azaki juste courageuse et puis déterminée ayebaki eloko nini azosala po théâtre abandé na théâtre tasana na ba terrasse théâtre banda na ora lokwa ba jeu bilaba na ekuta ndola taliboso e banda lola lepa nanga na sac nanga moi to seka ye yo vraiment bato mususu aye simba yo seksaka na yo simba vraiment azaki déterminé ayebaki eloko nini azoluka et puis azaki courageuse voilà au tigala mukie comme ça to zongelo sima po to so na biso nano na ina zongela mama leki même question aïda pese micro même question à maman leki yo non talaraye lelo parce que koyoka histoire na ye koyoka nini bo parce que batutu ba passer un moment de même biso no so to passer un moment difficile na vie wana to na to yeba ba détail te mais tant aux autres là lelo après tout ce qu'elle a eu à traverser comme étape parce que na étape nous son abi que maman leka yeba nini moi na yazo kende lelo batu musuba kotala lelo yo mon l'air otala raïda s'il faut pesa batu conseil oyebi ça ba nini pour qu'un jour ba réussir na ba carrière na ba théâtre te mais domaine mususu bon la vie on et puis ceux qui m'ont dans ça les locaux biso ba parents il faut pas que ça va la télé ko na ko sala té il faut que té yande mutu que non maman papa au moni nzelo sala oyo ezabo tu apprendre à laisser et puis il faut que tu na ba prière que non nzela au moins nga kei esa nini esimba ya mwande o zale ba prière na biso les loto na mona Gladys na TV et ça honneur na biso ba maman na ye et besoin honneur ya famille na nga mobimba donc batu atala ida Gladys batu so binga kutu et na mona non akoma ko sikisa batu akomande boye oui akoma bon même si na kati église ya la montagne sainte pasteur na biso abenga katuna moi na bino akoma bongo ndeni mais ça musala na ye tout ça na choisi to bois kele ba fleur ebele akeli boso voilà Aïda to yesuko na ngam na yo moko to zonga mo mukesima olobi des terrasses ba kanezara qui cherche ça doit avoir place au Simba na moment nini okuma yo mona bina geno te ndire marambo ya théâtre ero suré na fina ero faire suré na vie bon nga penda ne makamango elaki nga mo pe na esiprenenga parce que tangu la bande osala nga batea tangu na côté pa boda et que groupe on peut abonner ko linga basi na groupe et tout groupe eko ko panzala na vandi nga siko na focaliser na nga na ba terrasse na nga kineti bralima na mosa na bralima partir bralima na zo musala mo na ville o mosa na restaurant mo na ville à partir kuna na vanda ka boye ya 98 ya wana basenga za to vision abenga parce que ya filma biso na bilo mo boye kaka ndeza ka babenga bo cha mutu ba basenga to sa bilo mo na ba bon bikisi ba ya fifi de équipe ka ya matete quoi bando benga biso ka ba décor et yo ça que to babengi nga o soit teni yaka ndena kendaka teni wana en fait nazonga mo mukesima inspiration teni wana ningo la tarano zui manetu baloli likolo ozui lamba so ne la tarawana na mapapa no milai et ya neni voilà de la création donc na zo peta otala bandeko mususu na baki bonga pe na ya na ndenge na ngai yango bomoni na sala mwa ba teni na nga wana tangu na kei
na kene na jouer na jouer tableau moko kana ki Aïda no kana ki Aïda na ngawana na jouer ka tableau moko et to vision moninga probi na sepeli na jena etu et na mona nakutana pena nani mimika kabeya mbote na mama Mimi et nde azwi numéro na ngabi na kobe bon ngapenda tina salaki yango na yebite nzonzi nini na yebite na yebakate bon nga na yekabeka babengi nga na tourner na nga na zone nzoka bareto mbe yako ya na sima na mondo batomo kizenga nga utu apna yo kutasuna mama Belle-Vie na yo sa film mo parce que tukutana na mo sekablo mo matete asepelaka na nga ntango baolukanga papa Serge tozaki na ye na tokanisa ndabi onayebi tozane na tokanisa nde babi bobo bengela biso wana mama Belle-Vie ta babenga na yo jouer na film na ye moko boye après nde batusko bakomi ko s'intéresser nanga donc départ na nga ezaki bonne na yo comprendre que c'est que makambo ngo esimbi bandi ofuma vraiment senti bapele bandi ko ya mono sentir en fait poto ne bando benga batali bosi pona kin awa batu bayo banga tangu na jouer na film ya président Caleb voilà ma batu miso ba kanso ndoza artiste oui batu ba sala wa confusion ngala la nzonzinger donc na ko ya na sina ba président Caleb tangu ayo sa mama Cotonou na mona dasa nda parti ya wana nde batu ko na kin bayo découvrir ngamenga da poto basi ba ebengai voilà et ti le lope marambizo simba ezo kende tellement bien personnellement pour na yomoko Aïda Vanzunzing na Aïda lelo différence niza na makambutu na nyoso tout bino bozo pour la vala le baba et avant na après donc nzambe vraiment azosunga et nzamba azosunga mais ça batum suba lo ba onire o s'inspira na buibui ils ont m'embêté parce que y a bouipé généré zaka déjà bien donc ceux qui n'a zo imité mutu à malamu donc ils ont problème té donc menga source nanga inspiration dans le bas qui on est bandé le film papa on a voix batu bakasa biso toza vraiment na yaya menga vraiment inspiration ezalaka le film. Des fois, je suis moi qui vis de loin. Je suis rebelle quand tu n'as pas congélateur. Parlez-nous un peu de votre relation ou de votre rencontre parce qu'il y a des corps et tout au long de l'émission des corps ne faisaient que répéter ton nom que Netobana Makamuna Naba Aïda Naba Mobobikisi lisanga na binone ibanda na momani matama micro lisanga wana euti tangu na longwe pa ya mida ya fifi ya bandeko ya tosala kutu Kisasa Comédie ngai ya fifi na R10 tant tout ça là qui yango et to kuta ce qu'on a ba décor donc tant tout ça qui na bango tozo tournaka tozo tourner dans to mais ça litaka yo moi c'est ça kata bibali bon fait ko swala et donc tout ça là vraiment famille ti les lopé tous ensemble ti les lopé ensemble comment penza famille parce que na moi galo ba ka bi et c'est on est que bino nyonso ne bozaki na click wana nzamba sali ke bobimi bino nyonso bosali succès oui dans la question on a tout maintenant tout non semaine on a d'abord totalement non ce qu'on a venu na yo to storia ozongi la maman qui met totalement non on a venu to recueillir peu témoignage na yo na bato quartier et puis to continuer na biso on se retrouve juste après merci chers amis téléspectateurs tous na avenue Mayenge sika oyoyo Aïda akoli a passé jeunesse mobimba pour biso le loto découvrir na télévision et awa tozana venir na ye donc tozana maman awazali maman oya moni Aïda ninga za okola ninga bani parcours neto to recueillir quelques témoignages na ye bonjour maman bonjour maman oyebi Aïda tokolo ba akosa na ba jini d'abord comment nom s'il vous plaît comment la Blandine maman Blandine ozali ça dit le pan on a bino na baïde kangami le pan ça ngo Aïda ezaki oyo ilandi oyo oyebi des pas à moi muke bana na yebi des pas à moi muke pena bana bandi ba vantine na tozo seka azo côté pa na biso to mo ka lokwa jamais ce qu'on dit to molango
et ça ya sonné to comme mona ba tefe na ba nini tu veux que na komba Gladys de te mona komba Ida bande ba Fantine mona mukie de mona mukie pa moi ça ba Fantine mo to so sike to bengana ye ça ba Fantine o sike mais te mona openda ke e komi ya sonné témoignage ya famille na bango na quartier zaki nini baza famille moko ndenge nini bofana na bino nini na kati ya venir maman na ye tout ça en tout cas bazaka bien to fana na bango bien to fana ba bien pe pari famille moko ba ko sambela makazi to za ba bien penda de to fana ba to mité et l'autre to fana ba penda bien famille na to za bango bien to za ba na problème te na nde ba yo et lelo to za la pena sincère azamwano abotami na misu na mino azokola comment na ye na monde à théâtre boyambaka nini tant que ba maman pe à quartier moni mwana mo ya bino wa mwana moi si jeune fille sur toi koti monde à théâtre boyambaka nini parce que les loto lo baté po ici mi metango wana boyambaka nini bon là tout le monde a na monde en tout cas to sepela pa makasi déjà bino bo sepela na bino en tout cas pas to sepela ka po to zo mon loka ba vanti ko alors qui comédien de moi donc déjà na bo mwana na ye azaki moto a sexaka makasi azaki moto a sexaka ko leka ba zo sexa biso zo kota po zo sexa pa sexa to na moi so mo mobile zo tumbola na mobile na ba to bo kilo na biso bon bo fa na bo na zo tina no seka lo so do no seka fufu to zo seka ka do ki mwana mukie pe mo to mona ye o akomo tuna to sepela pa makasi to sepela makasi voilà en tout cas nzela na ye po na bino ezanzela moko en tout cas nzela na ye pe ndo ka mata pe ndo ka kende pe na mata nzene za mapolele pe na donc ça ma eloko do ki nzambe abomisa ki donc ka ngambi na système ko mto akolongola ngwa zati et pour na yo personnellement tant otalaka ye eloko nini omonaka il faut ebakisa malisusu omonizana note na kayonde bon na mona kama mtu saka za na oka bien pona mona eloko ke lo loko ke bodo nyo sa salaka eza na oka bien en tout cas c'est ça biso ba to mingi ba la raso a komi na succès au mona komo le kabino a tiele mupanzi aoze la bino bane mbote est-ce que zaka ka yida o bino boye baka kalato azaka ka o ne boye ba ye wana to changer muke bon ezaka yida oyo azalaka kala mageti to mona na biso na pasi mais ezaka yido azaka kala to baka ye moko amoni biso abatami ngaso na moni na ngai na bika za mwana abandi ba Fantine na misu na ngai en tout cas on tema na obenga na ngai biso ko boka nga boki na ngai mais est-ce qu'aboa karabino déjà aboa karabino asi aboa karabino non aboa na été non na yoka na été aboa na été ngaso na moni bona otem se Gladys no benga comme Gladys bokese Gladys kota moi muke s'il vous plaît kota ambiance dans les cas ya ba semingi na zo comporter beta solo li solo na ye yo moko beta no pesa Gladys micro abeta solo li solo muke lopango penza eza lopango na bando tumbola mingi la veni donc ba onya sotu ba yepi ba mamina wana la mama lewa nani ya mimi aza donc malewa peleza aka chaka ba desho ke zongia super baba Thompson donc pena to zaki concert nanga azana Luanda Kapi bon ba yebi donc zaki penda so na azani na ke classe na kota nano awa donc pena ne zaki base penza ba yebi ngai donc mite azana mwana na ye mita za yayo to alipasa mita za yayo po za alipasa ya perdre alipasa moko donc na bando tumbola bango mbali nga mite mbali ya ba mna obenga bo donc za vraiment famille voilà na moni pe maman on ira dans la posa au baxelo moko darito to telemara présenter biso mama zanani bokilo na yo mama betre solo moi bo mwana ya ida ambiance awa mobali yeyo mobali ya ida yeyo mobali ida yeyo en tout cas mobali ya bo mwana penza ida yemo ida ponaka ye yemo ka ponaka ye donc soki penda koti na lopangu koko na nga penda soka moni ye yazo lelisa ye agenete nameka yazo ebisa lobi na mama na kokende te mitera tsenga zemi azolela soko kapso soko kibonga benga nzuzi yaka mite atie mwana bato mamuzemi na kosuka wapi menzoka nezaki na tango ya mwa ba je tozo sepela mwana donc to pambola nzambe parce que musala na ye ayutaki bena banda bo mwana ti akeibo en tout cas to sopaka so yakende liboso na santa ka lende to yaki nebo ya mbela ki na santa pena que azo manquer bino donc aza pena mwana donc aza pena mwana penza o tozomona ko kola na makambo nyonso donc ya ye musala eza akisite
donc banda bomona na ye akende liboso donc musala na ponaki yango ka akende nango nini fa bakisa zani sincère en tout cas na osepela mingi ba o mike ezangi moko ayebi te ata mo mibale misatu biso dona posa to yoka ngo tokolo bandesi nini azaka bien partout azala social donc azala poli makambo nyonso ezaka bien yango tomoni ya mabe ya kotia eza te parce que bamono nyonso tomoni yango ka aza nango ti lelo ok nazongela mobala Aïda bomwana yeyo siko bala kata oyo te mto boti bango ba obokola sobokola bango to botana beta na lisolo na ye témoignage ni rosala ya Aïda todo sekala biso mais te moi sina ngabe na bongi ngale mbali nena tikali bona comprendre te to de lokambele kito lokambele no wala mama ba koko nini lotoko te oda festa bebe na mona misa moi gaz go te festa bena obo to sanga siko to ti izini sko yebsa biso bo continuer quand te poani fa beaucoup msora ya soloti you want to alena ba mikia eleka ndinga kiboma mukie sheri nanga famille pe bika ndeza gati taka to koma da famille elo moko ndiko nanga bende kona mbali mabete ni mabena pe voilà donc nyon suka eza bien pona ye mais si le lolo otala na télévision tant ba to ba mona ka ye to tango ngo yoka li solo na ye niveau ya koma le loi comme star le lo moni ba caméra ye ti awa sur place pona ko ye ba histoire na esali oneni personnellement zonga pena tant besoin na ba mike le lo sentiment esali oneni c'est un sengo fort ata ba micro ata ko mona TV na oka mo sengo fort taka mo taka ndeko na nga mwasi na nga kitoko boye dans na famille to na mwasi kitoko taka basa kitoko bali moi ndeko na nga mwasi kitoko moi un pas na vie biso be tobeta kama mabuka kindi alemba takinde biso be soko chapo aso to zui to ya kaka taka ndeko na biso ya mwasi voilà Aïda na option sur le micro ndeko na nga poussa na ye merci beaucoup tant to betika masula ba mobali oyo na nga kito c'est vrai que za ma ambisi les gars na mokala mais to ngito basko yo état civil ya Aïda fiancé fitri pour mikolo bino ba bomo bala fort todo féliciter bino pena bozo bala pena fort Aïda après mauvaise expérience au travers ça qui au ba tumkino baby on n'a pas besoin ya repasser dans les détails vie Aïda les années sur le plan Maurice je suis en bien remplacer ça ya elle a évité mais je sais bien remplacer ça ya elle a évité mais je sais bien mais naza sincère envers ba mo tonga ba mo tonga yo ba ibsanga que non depuis expérience année les cas ba mo tongo ba bin Aïda comme lesbienne kali ali mbali bakasi bata yo wala batu olobela kai la bat ata c'est lesbienne nga lemba bozala kaka te babi yo comme on préféré bango la éviter déception kutana na ngo ben oui après boyeba que la lesbienne ton okola et tout bon donc totos na ndokola bon ngala ndokola na caractère na ngai donc type boy mais nazaka fimo na linga bolingo makasi donc naza lesbienne te so batu bazo tchaona mutu ki aida za lesbienne naza lesbienne te naza mwasi mwasi pika ndezala kado mwasi pende ya kibo mwasi so mobali ya ye na kobala et par rapport à évolution na yo ya carrière na yo eza pour nini papa Yesu kasi naza munene pe kati obongo lobi pwani voilà toi avancer l'émission Aïda personnellement pour na yo moko nengo zo ko avancer na carrière na yo nini penozo mona faut réaliser ou non réaliser ebele musala na nusalamité donc nazana na début ya carrière na ngai nazo lingana kolise su musala parce que lelo lobiti na roba keno na koki non il faut qu'on apprendre encore yona ngana lo bana bande ke nazo continuer ina pour toza ba qualité mususu non to yebité no yona zo lingana bakisa mwa mayele mususu. Et par rapport à rôle wana ozana on lelo ya stylo imposa tous la lobby okobi misape sous image mususu Aïda non to monité to etikali pena identité na yo batu ba mesana na onka bon bon nakolo bateke bon nga pona naza
artiste lokolo moko te so bomoni ata na kizeng na nga nazala banini ebele na sala nakozala policière nakozala avocate donc nalinga otika na je moko te donc nazolinga na effort nasala effort natikala ka na je moko te parce que tokoma ba age mo boye nakozala su kizengi te donc faut na mekameka osa mpe babilo mosusu pour aider biso na avenir. Très bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec Aïda, c'est pas encore fini. Nous avons récolté des témoignages et puis tu es aussi. Merci. Oui papa, nangaki nazwa tozwa témoignage na yo ya Aïda, koko la na ye évolution na ye parcours na ye étant que yaya ya avenir. Bon, nga étant que yaya avenir biso toza bato to moni vraiment koko la ya Gladys Ndenga Ndokola. Donc Kokola na vraiment comédie pour na ye vraiment elo na makila ils vraiment inné donc peut-être pour na bato mso za la kelem sous un jour mutonga kendaka to peut-être place mo boy ye kolisa ndenge ba sala gamin il vraiment ils vraiment makila pour à chaque fois il a été ngazo kende ata songa kende classe soit kotia na lupango pa na biso ils allaient vraiment catastrophe. Donc au moins abina que pour battu ba kombo la bandaku basuko la basani donc au moins a kolekisa bino air donc il faut ba mère ba lande na kombo ba benga na libanda po ko sekiseleki ko sekisa vraiment eleki donc ye vraiment ezalaki bongo yanga tout moment nga na ndo ko vanda na ye so na vandi ne na bande nazalaki toujours ko pese conseil na bisi Gladys iloko nga na moni pa na yo vraiment donc ami tungi ça ko te donne ça te conduire l'homme mususu te donne vraiment eza comédie et c'est vraiment na ndo pe conseil loko wana kende nango musika salango vraiment bien comme ça lelo lobi yango ndi mte ko sunga nga vraiment conseil na banda ko pesi wana zana kutu mukie idée kutu te kino akoko kende c'est pas ça et au assister na évolution na union sur les différents groupes au ando passer oui donc ezalaki au moment où tanga bandanga na groupe mobo na Barumbu ezalaki no première tournée vraiment les canons écran à Koibisanga et junior to les canons je vois na chaîne mobo no tanga kombote to les canons na talanga na air boy moi biso to va na ndako to tala Gladys yo wana bandanga maman na ki Aïda na wana to wana zo jouer ka ba rôle mususu bon non jouer ka rôle à comédie rôle à comédie kaka na groupe mobo na Barumbu on a vraiment ça qui non kino OK et to rozongela yo Aïda zona micro s'il vous plaît na parce que combo wana po comme nous a Gladys Kapinga siko kombo ya Aïda euta wapi bon Aïda ngamo mona mi pesa euta ki wapi parce que c'est comme inspiration de yakati en fait ma place na ndo sala na wapi susu na self place ebele na bon marché madame nanga komne Aisha mobali na komne dada babote mona ba komne Aïda siko mona linga tellement makasi siko to na longe musala place na kene kokota place na ngene kokota siko na théâtre ane na bebo bako benga pe Aïda po basira benga nga Sarbati na mona koma mibali la bia te Sarbati te ba benga nga Aïda desko na tika na kombo Aïda et puis ça peut marambusi lelo tozana ndeko muso mobali a représenter biso azana ni pa na yo oui Sylvain papa Sylvain to yambio na émission na biso témoignage ni nero sala lelo Aïda ko bana évolution na ye bo mwana na eti bune bozomo na ye azomata lelo. Oui, merci. On a encore de la parole. Aïda banda bo mwana na ye banda ka ko sepelisa bato à tout moment. Voire même attendre venir. Donc hier aponaka mutu ya koyokana na eti. Donc azala play disons avec mutu nyonso. Ils à la moisi to mobile ya osola na bien donc même na kati ya lupango na biso zale na camarade na imoko akenda Angola kombo ne Sylvie tango Sylvie akenda Angola maman to banda osola na bien ya kotaka na lupango kombo na imoko akokuta bino ta boli ya boy banzi bino na koseka bokotika na volia ozoseka donc ça art na ya bomwana lelo salio ndenge nini ndenge omoni lelo ti ba caméra lelo ekiti parce que caméra peut kita boy c'est que to reconnaître étoile moko boy ezo bouiller et salio nini lelo ndenge otalaki ndenge bandaki wana ti ndenge komi boy lelo comment na ba caméra kita personnellement ba émotion na impression na ezani en tout cas na sepeli ya trop en premier lieu ndenge na monier akitia eza na no en premier lieu eza signe ya reconnaissance ya kotala que non place na kolaki
ça va mususu ba se vantaka comme on a mususu atali ya note place na kolaki moyena ko mesate mais yé complexe wana izo sala été a se présenter pe batu oyo apanda ko solo na bango donc na sepeli ya trop na signe ya reconnaissance. Voilà. Et nini pona yo mona ke Aïda fo abakisa su na carrière na ye po o mona bina ke note siko pena ça va. Bon. Ya obakisa bon. D'après ngai, moi je ne suis pas du domaine. Oyo asalaka sepelisa ngai. Puis nazana deux jeunes filles boy bana nanga mibale. Non, so na téléphone nanga donc ce qui vidéo ya des até donc ma plein. Voilà. Pour soka azala ki nanga na présenter Gaïda ye. Alinga sepela. Malheureusement bazate. Voilà, merci beaucoup Aïda nanga na zonga yo moko personnellement. Est-ce que repesa la biso beta souvent ba retomber ya musala no lelo sadi ba bénéfice na yo oyo moni pena lelo musala e bakisa biloko mo moi témoignage mo personnel ya vie na yo na par rapport eloko oyo memela yo bato bengi théâtre. Oui, parce que le va échanger ngebele mais est-ce que ça na moi biloko mi balé misato lelo c'est important tena le balo et ça libre théâtre vraiment il faut nga ba porte belé donc ça ko ba place au Canada ko kutani na bato Canada to ko kutana na bango to sali na bato so ezaki na théâtre te na ko sala ngote donc théâtre vraiment il faut nga ba opportunité belé. Et Aïda peut penser un jour comme leader dans groupe théâtral na Morote. Bon pour le moment vraiment té penser na ngote na penser na no ba lakisanga na parce que ça les ébélé au ça kati na Aïda moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Très bien. Tous évolué l'émission la biso baouta puis on se retrouve juste après cet élément. Merci. Kala biso ba ona bango. Oh mutu na botika basi. Na bela sovo kali moko. Ah, chaud, hein. Voilà, chers amis téléspectateurs, on est tous à évoluer dans l'émission Nabiso Baouta puis avec Aïda Capilas aujourd'hui. Les lots, tout na niveau famille, tout na niveau quartier. Mais il faut reconnaître qu'Aïda a deux familles, les lots, a une famille biologique et puis famille artistique. C'est la raison pour laquelle tout Kiti ici quand il y a mut oyo toro balelo azo faire partie na bat oyo basala ki lelo na nzela na bango nzamba sala que Aïda akoma oyo azalelo et Aïda tozawa et pas na bureau ya Bellard. Avant même de faire passer micro na moto to solana ye na kombo ya Bellevie. Personnellement pour na yo moko Bellevie azana ni lelo na carrière na yo soko ko bakisa moi lelo bava to solana na ye. Aza maman. Nata micro s'il vous plaît. Aza maman. Ah comme timide. Kuna gisho. Maman Bellevie aza maman oyo naza toujours na sama kolonaye nazo landa toujours le kolonaye donc maman aza maman. Passez ce micro na la patrona Bellevie télévision Makambo. Oui. Kolo ça va. Nzamba osangolo. Bon édiquer gamas. Bellevie toye tongi d'abord toye solana yo moi témoignage mke ya Aïda mais ina zonga moi mke ne bandeli na ngai ba rencontre na yo na Aïda salama na ndeni po ye bai. Ezalaki na manière de préparer tournage. Alors
Na compte ya Belleville TV. Na compte ya Belleville TV comme toujours. Nakutanaki mama Moseka na papa Serge. Babisinga babi eza mwana mo boye mikolo azo jouer le kombo ba kizengi boye. Kombo ne kune bando luka kombo kombo mona ona Aïda. Belleville pardon zo ko bimisa yenga bi a jouer ndeni o kizenga bi en tout cas nga penza. Na ebite kizengi soki eloko ezosenga kizengi nde totie kizengi mais ezosenga kizengi te ezala mwa passe. Sur place là ngabi OK pas de problème. J'ai pensé à que le quoi Mose Kazawana natila yeta moi ndako na ba moi mouvement ça la quoi et ça moi bien. Ndena bi ala boko bengela nga tout de suite. Ba luki ko benga numéro na du coup ba bengi azui moto. À l'époque les amis moto ya. Azui moto en tout cas à sali rapidité moko 15 minutes à komelinga na tournage. Alors je me rappelle avant banda ko tourner na sola qui na moi 5 minutes. C'est juste à koebisa que o Isabelle TV biso chaîne na biso to sacrifier on pas nzambe. Donc ba o ba ya retourner pa na biso fo ya ko kota na molimo biso tozana ngoko landa lokolo na biso nde to tambolaka. Et en même temps obima. Donc tant obima on comprend que bisika ni oyo yo oyelaki. Donc voilà et en plus il faut avoir du respect na musala oyo. Oyo ka ebele okutana na ebele il faut avoir des nerfs solides. Pour okoma lobby mutu. To koma lobby au réaliser ba projet oyo za na ngona mutu na yo. Donc c'était ça. Et tant en mataki en tout cas ba no ça va bi non ça va en tout cas ça va. Et na kata Belleville TV zakina batu mususu bayambaki na nupenza te zakina batu mususu babande ko kama Belleville ozuye wapi zakina batu mususu bande ko mituna mais non elle en fait trop zakina batu mususu et si ton batu ba ko découvrir vraiment Aïda et non c'était du waouh c'était du ouf quoi et le bata mimi andero ya caméra Aïda comportement na ezara nini sur ça témoignage na en général ba découvrir andero ya caméra en tout cas sur la rosa témoignage à Aïda témoignons nous vivons aussi et la malamu mingi tous la ramuta kufate c'est une fille bien elle est très polie et mais ça so bisika azali en tout cas boseka a haute ambiance et voilà à respecter mutu. Ça bien on tu reprendre bango kuna babi donc il place za. C'est ça. Donc il faut boire boseka a haute ambiance en tout cas so akutani na bisiko ba yaya bazali azaleki. So akutani na bisiko ba leki bazali yaza yaya. Donc c'est comme ça qu'il est. Et évolution na yé personnellement nenge ozwaka ye na oyambaka etour liboso na nenga za lelo ozo interprétant une évolution jusque là. Elle avait du talent et tant aux oies qui est juste administrateur talent nae biso tozana to serva seulement de pont mais muto atombola rabato ezala nzambe. Donc ce kaza oyo azalelo et c'est parce que aoko ça ba rêve nae ba projet nae ba biloko yakana na vie pour ça là yango no ezo bima ao sala. En tout cas ndenga yela na sikoyo il y a de l'évolution. Donc jamais dans le baquet a commis donc à okende donc voilà malgré dans ma photo ni azate Aïda Rosanga ndakunaise ye ona kuna nsuka OK t'es malade sur ma puta grande dame donc donc tu mi balé voilà mais c'est quoi et là on ni personnellement pour na yo ozana pour so mona ye bakisa na monde ya bino ya art parce que yo za ya na makabango. Oui, n'a pas ça qui conseil, n'a pas ça qui est au tika rejouer le quoi qui zengité. Là on a besoin de jouer le quoi maintenant son à jouer normal. Parce que tu vois ça les personnages sont normal, tu le quoi qui zengité, tu ça on a casting té. Donc vous allez remarquer que dans le film et belé même son Belleville TV a la jouer parce que n'a pas ça au qui zengité. Et alors j'ai vite compris que azo sailango et na ba film même sous non on a qui a joué ça normal et ça commençait pas na biso moko to jouer ça qui est normal. Voilà. Merci beaucoup Belleville Aïda nazongelio batu ba otalo lelo waneza mutu na mutu apporter témoignage na ye nengni nazomona avancement na yo mais comme mission na ebisa que za ba uta wapi. C'est-à-dire que les gens na bateau les ba otala yo mutu so comme ça a comme déterminant ça théâtre nenga monia Aïda. Okoyeb sabiso pona yo moko la revendre rapina tikali yo moko. Et là on ni ne sali réussir le na domaine.
secret na yo eza nini? Secret na ngai eza na lingi musala na koyoka ndi mama lobi. Donc so ozoyoka mingi ozo travailler nde osala réussite na yo. Donc nga mingi eza musala na donc musala des réussite. Ba msuba na très bien, tu as micro. Non non, eza loli na ibsa so zumbo fo sala. On peut ça refrone. Très bien. Voilà. Et mais batu mingi na zwa avant na yambayo ba betelanga masula ba répétition ba surtout na bino ba théâtre soza na poso au kende liboso il faut au répétera trop. Est-ce qu'Aïda aura temps répéter trop? Oui, na répéter on répétera na kishasa na groupe ni pour nous ba ngala nzunzinge. Là c'est là. Mon dé peut tourner à chaque jour ba répétition. Mais elles ont différentes ko tourner na répéter na éviter belle vie. Ils ont obligé de tourner au répétera mingi to ils ont ko tourner mingi. Tourner et répéter. On répéter après on retourner. Oui, na répétaka. Na ana kishasa. Na sina. OK, na sina ko répéter. So répéter lundi donc chaque lundi. Chaque lundi aux la rapena donc de 8h à de 8h so comme à 12h. Ti ba 18h 19h aussi. Tout ça quand on joue moko. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que tous avez besoin, tous avez une famille, tous avez un quartier, tous avez un monde. Je pense que le témoignage déjà à Belleville nous suffit à comprendre. Aïda Obotal à la télévision, Aïda, et par rapport à l'émission, on va découvrir ici à Outalelo. Et puis, ce que vous avez moi, et ça va bien. C'est-à-dire nabi eloko ni nororo bakisa na bateau ba découvrir de l'Esika Oyouta et conseil ni européen sa bateau et puis moi ba mbote ka na ezala. Oui, conseil ezaka na bateau baza posa ba comme appelle quoi Aïda la muka ka te diko akomi Aïda donc aza pe na parcours bo landeli parcours na ngai donc soko lingi o salam sala oyo so eza dona yo cheka nzambe liboso et makasi kana musala nyoso eza bien. La patronne Belleville, pesa micro sur les Kambasuka par rapport à Aïda et puis au Abisso télévision moi bambote ça la bien. Ah oui, et là quelqu'un n'a pas c'est pas Aïda. Eza yemo auto lo bango déjà, eza ka foko linga musala batika angote. Nde omona réussite ya onyoso zoluka na vie. Continue toujours à beaucoup répéter. Il faut qu'on répète. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la répétition c'est la mère de la science. Donc il faut répéter pour que lobby bat découvrir ka ona mara mususu lo ba monya ida matinde mususu lo ba monya ida kominde mususu lo ba monya ida amatinde mususu. Secret ça quand la répétition. Donc voilà. Voilà. Vous avez un mot à ça peut-être. Bon, on appelle Marina na Lizambo tekas. Bon ba boni nous nyoso ya Belleville TV là. Ba na posa mbote noté. Babonné Nyos à Belleville TV. Surtout beaucoup plus les abonnés de Belleville TV dans quatre groupes WhatsApp où ils ont chapeauté. Et pas il y a le président Arnaud, le fondateur Arthur, Marina. Arthur a sangisa JB Arthur a sangisa il y a JB na nin Chature. Non, c'est JB Chature. Donc à sangisa il y a JB il y a na Chature. Bon, on appelle ça Bambote Belé, les fondateurs JB Chature hein. Donc Bambote Belé na base nion sur la carte Belleville TV, je vous aime beaucoup. Surtout ba o ba s'abonner tant ma case ba o ba linga Belleville TV, ba o ba tsaka ba o batira ba commentaire na bango ba o batira ba like na bango ba o batira ba cœur na bango ba o batira ba j'aime na bango et to linga bino mingi surtout beaucoup plus ba o bazo soutenir biso moralement, financièrement et pourquoi pas spirituellement. Donc bientôt tous OK na fin de l'année et tu reçois la émission je crois peut-être avec toi c'est juste poto sur la sous longo na bino donc je vous aime tellement beaucoup na lingi bino mingi. Voilà. Merci beaucoup Dari Diwantesa pour la prise de vie na parole ça pour le montage et merci na abonnés et les non abonnés à la Voix du Peuple pour nous attendre pour consacrer à la Star Nabino, comme on vous avait dit, Boche la Bsora Bakomba Bato Bozana Bango besoin, tu quitter le terrain pour te faire découvrir Bino Bango et Sika Baouta. On se retrouve juste après, Naba différentes choses Nabiso. Merci, bye.
bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin de très mots à Kitoko, il y a un app à Kitoko, où ils ont répondu à la confort et à la qualité de nos Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort et mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix, vous avez numéro de GNAC. Appelez-nous. Vous serez vraiment satisfait du confort et le prix que je vais vous donner au foot en temps par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre camp. Appelez à ces numéros de GNAC, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Oesu Combo et Bazobe Mona Combo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez une raison de penser dans la haut. Et mon salon, il y a la cuisine, dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu, non aussi la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, tout peut servir nos prix et puis n'hésitez pas, faites vite parce que prix haut tout tient la minute haut. En tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a toujours occasions. Vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans le on a tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Topé ça au prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout continent Kati, il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion, promotion, une réduction à 50%. Pour y avoir plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de GNAC pour y avoir spécial promo et banner la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut banner Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autres, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans lequel il y a bien où vous se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, il y a salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste dans la fauteuil, format, et puis chambre, couleur, nous avons un pension, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre, et puis cuisine, puis et puis troisième format, il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on a une spéciale pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon au foot à réduire à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nos autres appeler à ce numéro de GNAC pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète bien, prix autre, c'est confort nous sur mon art. Cela est sur prix en mots. En tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magirant, après ça vous avez des détails, et puis nous avons pété, balcon et au place pour vous en mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée. Tout est là pour que vous passiez ces jours bien à la carte Flat Hotel Tenazia ça se situe sur l'avenue Kalemele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a Sanef. Voilà, non loin à Sanef, non loin, PNPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez ces jours dans Malam.
conseil na opesa bino batoko boza libanda soza na poso passer la séjour bien na ndako ya kitoko lokola ka boza kuna na poto adresse ezaka moko avenue Kalemene 257 Flat Hotel Tenaza. Ici c'est le confort, la qualité et le service. Moko vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc comme nous tous nous dit que mon voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, pour vous Talibanda, vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes. Donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts et zapepuna. Donc spécial promo, Flat Hotel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout a des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque. Tout a des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, quand ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un des cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça, il y a une huile, un bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex, où ils ali pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en mot. Tout ça na crème Borex où ils ont uniquement pour na ba papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en moi. Tout ça na diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme de comprimé. Tout ça la zinginalis auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans sirop. Tout ça la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, à traiter en eau. Tout ça, allium, il y a traité toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quitte si à normaliser, et ça, à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique. Bateau, ils ont un problème d'anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait une énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça a mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part si on a si kotangela bino tozala maladi musu auto traitera pe auto sala to benga préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to rosa une préparation mon corps et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota to na kisi o epesa pe bato bazolu ko bota voilà to traitera en couple et contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322
plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.